Salut, J'aime la salut, femme salut, que je deviens. bonjour, bonjour, Forte, bonsoir à tous les indépendante, abonnés de déterminée, B52, la confiante. mignonne Waouh! officielle. Voilà moi, Merci votre beaucoup à la humble vie. servante maman Merci pour ces coups que B52. j'ai dû Je encaisser ne et qui ont vis fait de moi ce que que je vous suis. servir. Merci. C'est Je mon suis très fière devoir. de Voilà moi. pourquoi, Soki Akoloba Ezali, en tout cas, tozanga raté, pour nakoya ko partager elongo na balandignon surtout ya B52 la mignonne officielle. Avant na banana no na mo beaucoup beau permettre nga. Allow me guys because I mean je suis dans la joie quoi. Hein, je suis vraiment dans la joie aujourd'hui. Pourquoi je suis dans la joie? Parce que c'est l'anniversaire de ma maman chérie, maman Sindou Elisabeth, celle qui a fait que bomona maman B52 lelo oyo ndenge azali. L'amour de ma vie. Moi si oyo aleki basi nyonso, je dis bien sans exception pour moi. Les avis sont partagés. La famille, les goûts et les couleurs ne se discutent pas dit. Joyeux anniversaire à toi, ma maman chérie. Laisse-moi chanter pour toi, hein. Ok? Allons-y. Aujourd'hui, c'est ton jour. Nous nous sommes décidés de te faire le bonheur que tu mérites. Maman, aujourd'hui c'est ton jour, en tout cas, que mon Dieu puisse vous bénir encore d'abondance. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Au monde, et ce monde ba koko na yo, mais faut mon ba koko lolo, ba koko lolo na yo. Donc voilà. La grande famille bota, boza premier, boza ba kiti bovanda, parce que le mois de septembre, oyo, en tout cas, ba sango ya kitoko. Lelo mokolo ba sango malamu, lelo mokolo ba sango malamu. En tout cas, c'est vraiment esengo ya komona bande ko sangana ensemble pour ko sepela. OK? Yeah. En tout cas, nazoche la bino vidéo moko nazoche la bino sikoyo, ça m'a fait nakolo bondeni. It makes me happy. Et puis singa esengo ya komona famille bota bana ya mama Belvi Kondi la patrona basangani pona ko sepelisa ndeko na bango Maria Longondo mwasi ya mwindu la fille de mama Belinda Kandi. Donc bazala ki wana ensemble to passer ambiance wana elongo na bino quoi parce que to mona ngo vraiment la famille. Balobi il est bon, il est doux et agréable na bandeko ya basi pe mibali de demeurer ensemble. Voilà, yangwana nazuchi la bino vidéo oyo. En tout cas, vous partagez to batu ba mona ndenge ni bolingo ezalaka. Batu ba mona ndenge ni l'union fait la force. Na ebisa biso ke musapi moko sukola ke longité. Ce que zo musapi moko sukola longité, mi bale mi satu mine, mais tango sali union. Unité 5 maboko otie mai pro sokole longi elongi teli na bo pete nyonso sans problème na mutu sans difficulté. Voilà la famille film na biso eza déjà wana lobi totala ki deuxième épisode film quand e bandeli boy banzo pesa da ba frisson na nzoto belle vie famille bota botikela on a ba commentaire za ni on a belao asala abiso boy pourquoi boy bisanga botiela nga na ba commentaire na lobi bien botiela nga na ba commentaire belle asala abiso boy pona ni na besoin na yeba film quand na deuxième épisode film banda ko maman elengi so comme na moi quatrième moi cinquième mais film quand na premier épisode déjà je pressentais français baba kibeya pardon. Je pressentais déjà que notre film est à Kiano. Donc, sans pour autant que l'on belé, to landa, bande kona biso, baso sepele longona de kona bango, Marian Tumba, tout le monde baria bazawana, ba artiste belé, ya belle vie, télévision, to ya Bellar Pro, bazawana pona ko sepela, elongo, na de kona bango, Maria, Longondo. Voilà, moi, mon gars, là, solo. Voilà, encore une fois de plus, Maria, joyeux anniversaire à toi. En tout cas, Nzambe abaksela yo. Zalaka yo, ko changer na ote. Zanoka yo, maman. Ko changer te, en tout cas. Merci. Tolanda, bisonya satou. To partager. Si c'est pour la première fois ici sur B52, la mignonne officielle, je vous demande de vous abonner, aimer, commenter,
partager. Ça nous fera énormément du plaisir. Que mon Dieu vous bénisse. On se retrouve à la prochaine avec une nouvelle émission ou une petite analyse. Je vous aime beaucoup. Bisous, bisous, bisous. Bye. Linda, parce que je n'ai pas tonton. Papa, ça non célibataire. Pas célibataire, mais tu veux dans la radio. Mais Camille, t'es pas dans ce qui tombe, il faut pas là. Pas qu'il y a oui. L'année prochaine, il a dans ma casse. Allez, affaire à wifi. Il y a mon cachet là, c'est bon et quand elle dit bébé, ce sont faut m'encourager moi. Internet, je vais filmer à taper fort. C'est ça mon ami. Anniversaire du mardi. Mardi, hein? Internet, yo mardi, hein? Mardi. Non, Jimmy déjà, yo puis déjà, yo. Non, mais viens ici. C'est ça le vie. T'es tiré, non? Les anniversaires, on a dans l'air pour les Franklin. Coucou famille de Boy, ça là, t'as ce que le comme ça, on va pas casser pour la terre pour la barre. C'est non mon lien. Tonton Réal là dans ma case. Oui, ça tient le basket. Non, si tu sois qui n'a non. Joey. Toujours. Mon ami a posé 25 ans. Il y a 23 ans, 25 ans comme il m'a dit. Là, t'es marié à 23 ans. T'es marié à 23 ans. Oh les amis, oh je vous aime. Ah mon Dieu, mais franchement je suis belle. Oh là là, oh là là. Ma chérie, Ozane a 23 ans. Non, comme ça on a 26 ans. Bébé, ça va? Ça va mon cœur. Il y a un tamaki na mbou. Il y a un tamaki na biscuit. Non, pour ça dépend de biscuit. Ote ko dena boso? Anniversaire on peut ça bisou faut 50 pas na. Eh, Jini. Ya yo. Ya ko te. Anniversaire na ngai. Abo pe ça mtu ça gâteau fa. Faut c'est manga. Nzela. Bomikate les gâteaux 5 yango. Batio 5 to 6. Peut-être 3. Ya mtabina mataka mki nzoto ekola. Ebuya marié. Voilà à côté de TikTok. Voilà, Zobina, là, regardez. Oh là là. Mais franchement, juste là. Il y a des gens qui ont tout besoin. Il y a des gens qui ont tout besoin. Il y a des gens qui ont tout besoin. avec anniversaire, il y a des gens qui ont tout besoin. On a montré à boire avec des gens. Mais puisque chose grave, il y a des gens qui ont tout besoin. Bon tal, bon note. Je promis des poissons secs là. Mais quand si wapi, anniversaire na avocat tandi mo kosenga nzela ke ya. Boya pona ngai. So za anniversaire na ke bonga boya ande. Mokili poni bozaka ben grave na vie. Anniversaire na moko bonga mutu na ko décider zote. La famille Bota. Senga anniversaire na fona ka sonde ni pesa téléphone. Anniversaire na ko senga téléphone senga ngai. Eh, ya yo. Oh mes amours. Anniversaire na nga pesa tumbo te tsabe ya na mena. Ez anniversaire na ngai nga sko ndena na sima na nga nde bango sko ba yebo. Ni bongo ba ba yepo na ngai. Bien sûr. On dit bien.
Bien, on a nous qu'à bien comprendre en bas. Mes anniversaires. David a été à empêchement. Linda Tosa naît bientôt. Donc quelques minutes. Et la mine à soi, Les anniversaires Maria, Linda Zawapi. Merci. Bozo mon est bientôt. Anniversaire, on a pas fait ça pour tout le monde. Oh les amis, beauté, pour la famille beauté Lengi, Kenny, et ben moi tout n'a pas comme moi. Kenny vous faire et tout ça quand même. On vous aime. Pour la famille beauté, ils ont bien Anniversaire na ngote téléphone vous et ta la vie. Maïta là yo. Ya anniversaire na ngai. Simba yo. Anniversaire na mama téléphone na ngai. Sikoyo, osali ya vita bana sibi be mumbe na maboko na. Anniversaire na ngai. Soki ya kinga anniversaire na tanga ba ya beauté. Les anniversaire na ngai, moi aller ma m'organiser ngonda bitombi ya tomela boto ke l'église. Tu vas pour ça programme pour ça comment? Tapoter live, partager le live. Partagez le live de notre chanson Rémi. On a toujours famille Bota, ouais. C'est la mission, la mission. Patricia Mokango, toujours famille Bota. Yo, dans la famille Bota, Patricia Mokango. Yo, c'est la mission. Yo, on a un problème. Vous tapoter live, vous partager, vous tirez un cadeau. Vous tirez un cadeau d'anniversaire à Maria. Patricia Mokango, vous tirez un cadeau. Tirez un cadeau pour Patricia Mokango. Cardozo mille esprits, Balobi. Brazzaville tombé. Nabi Brazzaville tombé. Oh, boss, mon boss. Mon boss. Viens, on a fait besoin de bangaïté. Maria, ma cadeau va aussi n'est pas là. Yo, on fait sa botte. Il y a quand on fait sa botte. Donc, deux jours, c'est ça, non? Ouais, c'est mieux. Mais avant que je vienne à la mais avant de dire à volume, s'il vous plaît. Maria. Vous dites même volume. Vous dites même volume, s'il vous plaît. C'est bon? C'est bon, ok, deuxième volume. Bonjour, Bassani, nous m'avons entendu, vous quand il tombe là. Attends, la pour vous arrêter à l'aise. C'est bon, la fumée, les caméras, vous attention. Tokangi déjà, Basson, tonton Jimmy.
Mwana lemba. C'est l'anniversaire de qui? C'est la grande sœur de qui? Ah, ya. Pendant que tu débat, ah. Avant aussi, ma téléphone, on filmait pour tout nanga. Pas ça, Nini. En tout cas. Quand on simba téléphone, on filme avec tout nanga. Et ça, l'anniversaire nanga, s'il vous plaît. Vous tenez à regarder, pardon. Pardon pour y habiter dans nos amours. Oh, yanga, en tout cas. Moi, ami, attends, je suis à la famille, c'est aux animaux à voler là. La famille, attends, Maria, mon mais celui qui est plein de toi, il beau mal la famille, beau alliance. Bon, voilà, le bani. Amina, yo inga na oliamba moko. Oh ya, ko lo fait seulement bando liate. Mon patient n'a pas ça aussi. Kala pena bati je pena boy. Mais ça c'est ça aussi ça. Donc les atiens. Oh ya ouais en famille pena. Biso to lia pena. To lia en famille. Neza ba ko do na épée abi ke mabeza te. Ah tu auras un problème te, tu auras un problème à oliate, tu auras un problème à mosinzo te. Tonton Jimmy mwana lemba babi alingaka na ye te boye tobi mosinzo solasani koyiba mbala moninga L'accent réaction à distance de mosinzo parce que c'est que biso toza ba réaction toza ba mosinzo. Tem chance que na relation tem. C'est une relation. Bino bilobelo bozalo balabo. Ensemble. La boque est très tu m'as vu réaction à distance. On a résolu que même dans la relation de Tiens moi. Tiens va le Zumba. Non, la tena moi na bébé. Na 15 ans. Anniversaire aux Indiens. ngombi songo munene boye to babi tonton Jimmy bomsa ekolia ngo eza makasi. Moi ça que donc on connaît ça. Il y a autre chose Nangi bana nzala. Katanga pe. Nangai obedi nanga la lia na ro zo ngadi bilo pe ko pardon. Na ko mona na ko lia. Akanyela bakanda soli a. Ah bah nous c'est ça pas j'ai mais on a bien. Ya. Là ma bleu ba balia ba si ça taille mo. Attends dans système ici on va balia. Ko yo ba za bosu na me balia te na bakanda. Maman demba wa OK. C'est comme Mais bien on va aller maintenant me poser hein. Babi miso do avoliate. tout le monde va dans les cas de tondo. Ale da ni mingi te. Aliaka. T'étais là. Aliaka, mais nous la tête. Aliaka tete. Oh regarde. Ni ba ni loso la pondu. Wana bo potia ngo siko. O pesa na mbeki ndo. Ana explain yango ka. Tulia. Kanda mutiaje za como ni siko. Yo ba ga mutiaje za mutiaje za Exact. Oh. Non, bon appétit la famille. Salut, bonjour, la bande de cognons de partout où vous êtes, la 5 continents, l'Afrique, l'Amérique, l'Asie, l'Océanie, c'est-à-dire de partout où vous êtes, nous vous saluons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà la grande famille, nous sommes venus aujourd'hui juste pour nous informer que le award, bon, on a qu'une année passée. Oui, l'année passée, le fan de Belleville Télévision, le fan de Bellard, organisé qui ni award oyoyo pona ko sepelisa ba artiste nyonso o ba lekaka par Bellard Production ko
ko récompenser bango ko talisa bango ndenge baza motuya tolobi te ke ba o bazwa kité baza motuya te tolobi bongo te po biso congolais tozala na problème ya compréhension mama B52 alobi te ke ba o bazwa ki trophée te bazala ki important te ba fanatique ya Bella Production ba fanatique ya famille Libota ba koma ko organiser chaque année pona ko award o pona ko honorer ba artiste o ba sepelisi bango po ezalaka vote pe lisusu. Donc cette fois-ci basalaka yango bango moko batu ba complainer ki batu ba discuter ki même pourquoi bozo sala yango bino moko s'il y a quelque chose il faut nous contacter. C'est pourquoi toye bomoni affiche o eza awa ba détail o eza a bo benga numéro o eza na se awa te po so bo bengi numéro o ozwa no eloko te information ya sûreté benga numéro o ezali awa ya plus 33 okozwa ba détail nyonso soki olingi osunga o contribuer OK soki olingi o contribuer na événement oyo ezosalama bientôt awawa en tout cas oza bienvenue numéro ezali wana ba détail nyonso eza wana na kati contacter biso na WhatsApp okozwa biso pe tokopesa yo ba détail nyonso oli na éviter vidéo oyo ernimeko koma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète tension AVC prostate ba hernie ba maladie wana nyonso tu oyo ezo déranger biso ba ménopause mutu pasi maladie nini épilepsie maladie nyonso tu oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko sanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezopesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po epesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo eza na ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé eza na prix te santé eza na prix te yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Maman Joséphine la plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel.
Oh, nalela, la mignonne. Botika nalela, bébé. Oh, nalela. Kina sans la mignonne au Bongolian. Oh, zéro. L'obésala kina 10 52 au Bongolian. On a 1. Yango zopesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture ete.